ekokufa basi mosusu omona kokende koluka mobali libanda po atondisaka ye bandeko na nga ekozala vrai ekozala pe faux nazoloba ngo bien sika considération ezali sika bolingo ezali sika respect ezali yo moko soko oza na considération ya yo moko oza pe na bolingo ya yo moko oza pe na bolingo ya mobali obe ya mwasi na yo moto obima libanda te mais soki bola baza kaka ba instrument wana bafandika wana yo omema ngo ndenge alingi te eza bongo te or que soki papa na mama pe bosololi na ndenge malamu musique ezoleka bino kitoko même ekutu kote na papa ezosala malonga te bandeko etake dialogue ezali considération ezali amitié ezali dialogue ezali bolingo pe ezali bokoyeba kaka nini bokoyeba ndeni bokomemana po bino mibale bose retrouver totika babiloko wana ya kobimaka libanda oza mwasi ya libala eza interdit même ekutu raison nga ndenge nini bandeko soko omoni ke ezosimba te papa pe ezosimba te nga na pesa privilège même na bapapa te ke abima libanda non papa soko omoni ezosimba te eza donc tia makambo na mesa soit se bokabwana bokabwani mama pe se bokabwani mais okende kobima libanda moko akotisa infidélité en tout cas nga eloko wana na betela yango maboko te na sepelaka na yango te parce que ebendaka penza ba malédiction ebendaka maladi ebendaka mipepa mabe na kati ya bandako eza kitoko te vraiment wana ezalaki mwa conseil nanga bandeko merci beaucoup nzamba lola apambola bino azala na bino vraiment na sepeli makasi ndenge tosololi na bino bon bosabone na papa lumière bosabone makasi bosabone na biso nyonso ekosala biso malamu makasi tusu na lina baksa wana bandeko na ngai eza talaka video na bosana ki sujet musu tozaki nango bandeko na nga sujet musu ezaki ke mwana papa za kutu pembeni na ngai mta a expliquer nga sujet musu bandeko na ngai eza ke est-ce que nga maameme na boti mwana nga ya mobali obe ya mwasi na kosepela mwana abala ekolo mususu étranger obe na kosepela te ngai pe na kosepela étranger moko akota obe mwana nga kekota na famille étranger obe ndene na koyeba ndeni mpona likamba libala bandeko na nga libala ezali tozomona mundele mutu mwindu bazosangana baboti bana bakomi pe bamikolo wana ezali makambo kala amon fo ezala na frontière mais lelo ekoma sa frontière toboyi te baréalité ezalaka ebele toboyi te bamakambo ebele take wana wana baloba munoko boye wana baloba munoko boye bazoyokana te batradition na bango eza différent mais esika bolingo ezali bandeko na nga respect ezali considération ezali mwana no pa kolinga congolais na congolaise balingani bakolinga na angolaise na angolais balingani mais soki bolingo ezate esimbi te lobi ba opanzana mais mwana kolinga pe nationalité mususu eloka eza wana photo te ya bana na biso bolingo ezala makasi na kati na bango dominer considération respect et dominer pe bokilo wana zwaye pe bokilo na yo zwaye pe mwana na yo yo pe mwana so akekota na famille mususu bolinga bozala penza na respect pe na correspondance ya malamu na ba belle famille parce que ekomaka déjà famille esika mwana ke kokota siko soki tobike te nga na kolinga te mwana nga bala ekolobo soki siko ke mwana asepelo benzambe a destinaki bango ke fo babala na ekolobo eza pasi esika na vraiment na kooloba te ke na kooboya mwana nga bala ekolo musu te mais lokola pe tosambelaka nzambe aya apesa biso déjà Saint-Esprit ekamba biso pe toza bakretien oyo asambelaka biso ndeti nga naza 100% chrétien nasambelaka na ndimaka nzambe nayebi ke soki nasalaka moto mabe te mwana nga soki ake kokweya esika mobwe na famille moko na koyebisa mwana nga tala boye soki abi te mama nga vraiment nasepeli wana aza mwasi mpe na nga nalingi na vi na nga bazokende na bango malamu mwasi mpe comportement malamu en tout cas bon choix eza te tokotika na maboko ya nzambe akoyeba kokamba mais oyo eza ke kobanda ko interdire tolobaka parce que tozomona pe ba réalité belé na mokili oyo esala pasi bato musu ba masolo ba okuta nango yango biso pe zopesa ta musu pe pasi omono komi pe kobangela mwana yo soko ke obeti porte na ekolo wana est-ce que kosimba tozomona makambo ezebele wana so tozomona mokili vraiment
tokoloba ke eza interdit mais soki tozango na bonzambe bon mutu nyonso aza mutu esika bolingo ezali soki bato mibale balingai na bolingo solo toza na choix te parce que tozomona pe ndeka na baki congolais na congolais balingani me bakoyemba koko te angolais na angolais balingani bakoyemba koko tomona angolais na congolais balingani bakomi bakoko donc c'est ça wana conseil nanga na sens ke soki nakoki kondima bana mwana ngai abala étranger ou étrangère wana ezalaki na ngambo nanga vraiment moi conseil ya moke. Donc merci beaucoup la famille. Nzamba pambola bino, apambola ba chaîne na biso. Merci beaucoup, bisous, bon s'abonner, bye.